Ba jeune homme ebele nayebi ke nanu boguta nzoto mwana mwasi te. Bomesani kobima na baninga na bino mibali avant l'âge. Nakokotanga pe bakombo na ba o na moni na TikTok na maloba na bino moko. En tout cas, naza na makambo ya koyebisa bino. Naza na makambo ya kosolola na bino pote mbote bapapa bamama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bebe. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Ban jeune homme bandeko mibali bana première relation na yo orobanda na mwana mwasi oza mwana mobali mobandi na moninga no mobali. Tala photo o malamu ndeko na biso ya mobali abika asesova ye pa banda relation na ye na mwana mobali. Metango akoti na mwana mwasi potala lelo ndenge vi na bango ekoma. Gloire à Dieu ye mutu na ye esalaka. C'est un homme très intelligent. Mwasi pe oyo akweyaki pa na ye ye pe lisusu mayele. Mutu oyo aninga kotika ye na position oyo bino bozali ye wana bomoni na katikati azala cordon na chaîne oyo ya musala oyo azwaki asala. A part wana bavanda na ndeko mobali ndako moko pendant 7 mois. Ndenge boyokaka ba témoignage ya ba 7e bagarre avandi penza na madame na palais. Mère penza ya palais. Sikoyo jeune homme oyo bomoni na photo oyo aza lelo na poto na mwasi na ye. Jeune homme wana cordon oyo alinga kotia na problème. Soki botali même na photo ezala émission mobimba. Ezala pe mokola liboso amonana na image. Po ye azali mutoyo azako sala image ya chaîne ya Grace Mbisi emonanaka kitoko bongo ndenge toza komona yango balogo makambo ebele ye mutu abanda kosala yango. La main magique très professionnel na kati ya Afrique bazosala ba image koleka na kati ya poto. Ndeko mobali wana amonaka ne basi. Amonaka tout d'abord tango bomoni ye wana bomoni ye vilain bogard bien habillé, taille, bois noir, en bonne santé, en bonne forme. Azana likambo kokakola ete. Mayele etonda.
amoni mwana mwasi. Coup de foudre. Mais bolandaki même Grace Mbisi alobaki yango kala te na journée de la femme ye atelemela bolingo wana ya garçon wana na mwana mwasi wayaki na chaîne kosala comme journaliste Poitanga ali journaliste de profession ndenge bozomone wana. Alors soki Grace Mbisi atelemaki nango parce que cordon mutabanda kopesa ba message, cordon mutabanda kotinda ba message, cordon mutu abandaki kosala ete Grace Mbisi ayebaka makambo ezoleka kuna. Pe Grace Mbisi aza kotelemela yango ezala te. Ye moko alobi alinga kobima ndoki. Mbele bakanga ye ndoki mpona bolingo wana. Mais Grace Mbisi ayebaki te. Cordon na ye azali moto asima. Grace Mbisi ayebaki te. Cordon na ye aza kokufa na jalousie. Moto azuwa atala oya ye bogara mobali babeti seti mondako moko bazosala pe kompani moko bakokabola bango na mwasi oyo. Mais Cordon pe alingaka te bayeba aza moto asima. Nakanisa ti lelo alingaka te boyeba aza moto asima. Ne bandeli asala baje tu soki batuni ye na bagloria madame azali. Bakolegi ne mosusu bakoma ozoba madame na bamusicien bazotuna ye, me ya yo ndenge nini na poto. Basi ya poto pe bakoma olinga Cordon. Cordon asala modeli tu bayeba ete aza moto asima. Wana pe eza parti oyo esovaki couple oyo bazala ensemble. Mais Cordon ye pe zwa loko elekaki makasi bino moko bolanda baswana agangela mwana mwasi. Mbala moko bato bainterprete yango ndenge mosusu. Koma Cordon akotake mwana ya mwasi azali pe douce, calme, la mignonne, mwana jeli. Mais koma Cordon atake boye bato tu lokola tomonaka Cordon na mwasi te tobanda kokanisa aza kobima na Gloria. Lokola be mwasi ya poto tomonake te seke azalaki bakabwani. Cordon akobaki nde kobima na mwana oyo azosala pa na bango. Yango koswana na mitu na bino tu etikala bongo. Na mitu bato ebele ekende bongo. O soki baswana bakoma binemi tango mwana mobali na mwana mwasi balongwe pa ya Grace Mbisi. Balongwaki te po bazalaki mbangu bakende sala site na bango. Bango bazalaki d'accord bazala pa ya Grace Mbisi. Bazalaki d'accord bakontinue. Bandeko soki botuni bango bakoloba papa robo akosi te. Bazala na ba projet un jour bakoko monter site mais bana kanisa bako monter lango na poto na Congo te.
Mais lokola mukolo chaîne grâce mbisi pression alingi bolingo na musala na ike na bisika batu na ibas balingana cordon pe mutazua mwana mwasi abotoliye bogar bogara bakozwane bogara modelo yo akozwaye wapi bogara modelo na ba qualité mayele beauté innocent surtout innocent ya kosakana te nano abima na mwana mwasi te cordon mandefu eza kokola se kokola tango grâce mbisa gangi cordon kanisaki bango pe bayoki bakokende ensemble te bakolingana susu te me bango bolingo kutu eyaki makasi ya kobombama balobi te bolingo na biso eza kobombama te toza pe bana mike te toza pe bato te bazelaka babala na 30 ans biso te toza na nyonso beauté intelligence musala toza pe na capacité ya kosala ya biso badiscute entre bango mwasi na mobali mwasi aconvaincre mobali yo moto simbi na nsima wana la même magique c'est toi ngai na yesika mais omoni musala ndenge ezokende omoni na bacomédien bapomba soki bapanzani sango ntina poto mpo na ngai boyoki partout la mignonne alors eloko nini ezomake biso sheri balongwe basali oyo ya bango chaîne bake na ville basali émission liboso babando kabula na ba WhatsApp babando kabula batindeli nga mpe na WhatsApp na ngai oyo naza nango te me oyo bakombatant kanisa mo WhatsApp ya bakombatant tala ndenge tonda babone na tieli bango mbala moko na tie 2 fois na lingo tia 3 fois te mpo nga nazalaki muta grâce mbisi bango balongwe natielaki bango na cadre ya solidarité me natiki mpo grâce mbisi aza wana bango mpe lokola mosala eza kitoko mayele ebele bakangami ennemi na grâce mbisi bakomi distance cordon kuna ennemi kaka na mwana mwasi bato bolingo bolingo babotoli ye mwasi nzoka moto abotoli cordon mwasi aza te babotoli nde cordon mobali me cordon alingaka kolakisa te aza moto nsima alobaka lokola mwasi te akataka mandefu te ye mpenza atikaka yango ye mpenza azali vraiment apesaka image 100% ya mobali voire même 200%. Alors tomoni couple yango ntango balingani bazwaki tante combien d'années une année mariage officiel ambiance ya makambo eningani totala couple yango chaîne ekokoma RTNC ya munene grâce ya mayele na bango
ya mwasi na mobali. Mwasi akepe kotala ya na ye moko avandaka na kiti ayebi pe musala ki journaliste asala pe na basite mosusu mayeba na memi pa siko avanda kaka na kiti ndenge ezalaka kaka na njili atie kiti ne na balabala aza kolia nguba na ye moko moko azoyemba nzembo. Ndeko mwasi atali ayebisi mobali na ye avant kende zwa ya na ye alobi foto zwa ya boye boye asalaka musala bien mais akosala pe musala wa bien. Mobali lokola aza na confiance ya 1000% na amour ya mwasi na ye bango bolingo mataka chaque jour mayele na ba création chaque jour andimi akoma kuna ndeko mwasi aketa la mama na bandeko na ye comme d'habitude aketika pe mweloko oui pombongo eza kokota ya kosakana te. Alors akoma kuna atala ye alobi yaya Juvenal toza na chaîne ezosala bien yo vandi kaka boye ya kosala. Yaya pe akipa teke wazaleki na kene sala paleki atelema alanda aya na musala koya pe aya équipe nationale moto wana alandako deja alobi ngai na kokangama kaka awa kobulabulaki bongo pe baponi ye bazwi Adam Suluzolo batie mopanzi bapamboli yango bino bajeno moyo Gedeon azalaki exa mutu boye mutu boye azalaki exa mura bandeko mibali banda bobandi ki adolescent na bino bokutaka baninga na bino mibali tala ndeko mobali tango akotaki na la mignonne tango akotaki pa la mignonne wana la mignonne ye mutu akoexplike bino la mignonne ye pe azane professionnel te azane teke asala kala azane pe teke mwasi ya mibali ebele azala bongo te me modele amonaki elongi nekoteli na pema la meme agike akomaki nango ye kaka moto akoexplike biso ndenge eleka premier jour nga papa robo nabendi bino kaka matoi bozala na bajene bokanisa te lokolo bandi makambo yango na mwana mobali aleki mwasi kolanda bote ya mura te ke olingi mura olingi mwasi moko ya poto kaka na théorie na pratique okusalaka noka na mwana mobali luka mwana mwasi me kobosana te luka liboso mosala to luka okotisaka mbongo po ntango okokota na mwana mwasi okokende mbangu na libala alors zala na mosolo zala na mwa ekonomi zala na modele akokotisa mbongo po bokozwa ndako bokovanda tala lelo bandeko na biso baza couple le plus heureux tala tina 2023 oyo banda bakangama babima na image wana oyo mwasi azotuna makambo kordo atelema na kati
on dirait zo kabola bango bomona bi journaliste azo tuna mais cordon kaka lingi bate bazala pembeni kaka na kati distance mais lelo banda bakangama baboti bana famille heureuse bana na bango très bien mapamboli économie ezomata compte na banque ezokola bazo vivre na mbongo ya voie normale bandeko esengo te nazo tuna bino ba jeune homme pona no bogute kaka te botika kolanda bandeko na bino mibali o bapesaka bino nsima bokende zwa liboso tala la main magique amona liboso ndenge ezalaka mpe makambo te koma okende kaka liboso cordon lelo alembisa aza toujours moto nsima abombaka yango toujours me nga papa robo nalembaka mpe te na kosala émission nalakisa bino azalaka moto nsima na bandi lelo te asa bayanga nakoma kopesa kanda akoselaka susu teke o akomobima na terrain boyo akoselaka susu basi te po ayebi naza na bémission na loba na lakisa pe bato bakompranda cordon moto nsima aza Mike Jordan te abetaka basket te aza pe moto liboso te moto nsima bandeko ga papa robo nasokisi awa botikala malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour na bakubali na kelenge ya combat congolais TV vraiment ngamu na zana chaîne na kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger donc ba samta longola zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.